qui na kasi na Israël, non volonté na Yahweh, na ezaki bosenga ya Israël à travers prophète Samuel. Israël basengi ete Yahweh a placé roi moko liboso na bango pour que akambi bango ndenge ba nation mosusu ezalaki. Alors na kasi nango Yahweh ayokaki kolela Israël, Samuel pe atalisaki Yahweh yoka peuple na yo makambo oyo bango bazosenga liboso na yo. Mais Yahweh ayebisi Samuel alobi eza kosenga na yo te, mais eza kosenga na bango kende zwa roi placé liboso na bango. Mais talisa bango malamu oyo wana akosala kati na bango, pe talisa bango mabe oyo wana akosala kati na bango. Amen bota. Amen. Alors Samuel pe akendaki avandaki po ezalaki Saul. Ntango ye azwi Saul atie na kasi na bokonzi, oui Saul atambwisaki Israël selon l'instruction na Yahweh, mais ekomaki un jour bitumba ezalaki na kasi na Israël. Alors na kasi na etumba na Samuel apesi instruction pa ya Saul alobi kodeplace te na esika oyo nga na tiki yo jusqu'à ce que nga na koya quel que soit bitumba, quel que soit omoni poste ya ba ennemi bakomi pembe na yo kodeplace te kelema kaka esika moko. Amen bota. Amen. Alors na kasi nango Saul ayokaki maloba oyo ezalaki ya Samuel te. Ntango amoni peuple philistin bakomi kosaproche pembe na ye, Saul atelemaki ase déplacer na place oyo Samuel atikaki ye.